Bonjour, bonsoir, on a préféré qu'on puisse en parce qu'il a habité Air nous dans l'émission Oyo. Bonjour Mokilimo, bonjour Kinshasa, bonjour Brazzaville, bonjour Afrique, Europe, partout dans le monde entier. Je suis Dona Konde, toujours pour la compte diaspora, toujours en actualité. Ce qui est comme bimio, rumeur, on y surtout à la wana pour aussi ça, bah rumeur. Rumeur et le bam peu moins trop. Oh rumeur, oh fali boy. Enfin, dès bon tout ça en direct dans siège, il y a répétition, il y a celui qu'on appelle Fali pour Padicaprio la merveille. Raison pour laquelle Toye aussi ça va rumeur. Amissa Fali Bakimi na poto. Amissa Fali Bakimi na Tunisie. Rumeur et l'Obama qui est belé. Alors, maintenant là, ensemble avec, il faut ensemble toujours découvrir Banani Bakimaki et pourquoi Bakimaki et Banani Baza et pourquoi Baza. Tout à l'heure, en direct, na siège ya Fali pour Padicaprio la merveille. Nous avons interviewé par Michel Nyos au voyager qui va s'abisso. Oh, mais Babi Bakimaki. Parce que yo bino bango na ndenge nini. Raison pour laquelle tu découvrir na bino ensemble. Ensemble tu découvrir na bino. Ah, nako bana déjà Walobaz. Azona Walobaz to ko bana déjà. Bonjour Walobaz. Bonjour Campre de Donan. Boni. Takos. Dans des zones babi biso toye ko loba mbelete. Toye ko si sa rumeur. Rumeur ça que non Walobaz akimaki na poto. Mais à ma grande surprise, na yé na siège à répétition, na moni Walobaz azo répété. Donc grande équipe complète a fallu il y a groupe d'accompagnement fali bazawana Walobaz. Moi li loba mukeka ka loba que non okimaki mais tout le monde a ndenge ni. Tinga akimi a. Ah, Walobaz abi akimi ya abi akimi na kin azana siège ya azana siège ya répétition mais bisa ko ba rumeur abi mayininga na pa mate babi walokimaki na poto ça ma sincère. Te bon rumeur ba mesa na mo pi ba bunda na ka quoi. Biso ki mate ne tinga ki mate soda. Soda do se ki ma fona ki ma ki na lo bango med fois depuis ba mi ki libani do ba question il en a trop comment. Ça dit tout ça, tu as un siège, qui m'a venu à la bouille, na sèche, na guitare na bouille. Tu as un rêve sur balou qui côté au monde a grand peu de zagalo. Au monde va matambonda. Au monde va soda lo va gino lombo to do va balle na chambre to ali grand peu de donner ubi, tu as un kin. Donc pour na walo en tout cas tu confirmer que non, et ça qui rumeur, tu confirmer Walobaz yeyo. Ah tout ça na Kinshasa, RDC. Na siège à répétition Walobaz yeyo. Donc pour na walo en tout cas Tembe et ça la société pour na y rumeur et si là. Ah et ça ndengona. Et abongo. Bon en personne. Bah ta poto ce place au outil botala. Ouais, Dodi venanga Dodi Mukamba ebi. Agose kitoko mote masambra laku. So na balu na moni venanga mara etchele. Takos mami ngwaya ya bino ngwana quoi s'il y a joboke wana ya kati na boso ante masanga Christian Singa et puis masanga mo bo simple c'est basse ya ngwana bo na bo yangot. C'est bon Walobaz na sepeli babi to continuer Walobaz abi pona yete mbesili zakalo likompa akimaki na poto oh mais yo awa neno kimaki. Salina na batutu ba Olanda biso na pesi mbote trop pa izimo kasa vena nga gindi bon nga vraiment na kimela mingi na ken et puis un artiste professionnel so yebi musala no bien na mona teti na nino okima et surtout biso to na fiche de paye c'est-à-dire que obeti ba futio dans diesel yebi maramone sona oloba donc vraiment nga na bien payé na epekin na rouler carrosse Palestine il y a bien yo betarate ngana betara donc tika ko tambusa ba rumeur à faux quoi. Donc pour na yep rumeur et à la société parce que le bami trop na ba différentes chaînes de télévision tina ba réseaux sociaux que non boye en tout cas lelo rumeur wana et si la so boluka rumeur boluka mususu mais ba rumeur ya ko kima et c'est si la ki alors ça ko liko pa place au wuti ba Holanda te ba tutu ba Holanda biso ba Manuel Pereira ba Holanda biso ba Mastebele ba Holanda biso ba ke toi Janakin toyaki. Et puis biso tozolo baka boye ebele abatu ba ole kana ba télé ba ole ba matro mais biso to ebi ke ba sentinelle na biso to kendaka to rozonga dans tant que États-Unis ba vendre na Kisasa ba zeli biso to zongi to ke Guinée na Mali ba vandi na Kisasa ba zeleka biso sentinelle nanga mbote mingi na yo na aux États-Unis na ba dollars zalo zela question na Arlette Chimuna depuis sous satunengango abi zakola bi alo balikambuya likambo sentinelle ana posa iba kombo sentinelle za nani c'est-à-dire que na lo babo fa basket a ebi na fi na ngi basket a ebi c'est-à-dire que sentinelle nanga
yo zala côté wana obetaka te wana babetelaka yo biso tozali na kin yo zelaka biso so tokei tozongi sentinelle moni guitare ya mwa pasi po betango Zagalo Likampa. Donc Zagalo Likampa empreinte digitale abeta p azo beta. C'est-à-dire nga mikolo na lobaka CV nanga eleki ya patron na bino. Nga ndesko fona sa nasala ndesko debanga na patron na bino benin de kusuki ka yoka makambo na loba. C'est-à-dire nga ndesko fona takende patron na bango. Po CV nanga eleki ya patron na bango. Nga na beta Olympia, na beta deux fois Zénith, na beta Stade de France. Et puis na ke États-Unis, place bato ebele ba refako. Da uti na mboka Obama. Si, donc place biso to uti za 001. 001 za ndene. Donc soko o escalader ka mire moko o moni mama grand prêtre nkolo. Sepeli. Donc pour na yo pena to confirmer que non pour na yo ba rumeur esili. Mama ko kima rumeur esila pour na yo. Ba rumeur ezala raté parce que biso toi ba soldat to sala ka musala moko to sala ba kitite izimu kasa tant na lo ba makambo ayebi nga na yebika ko beta musique ma moning na Luanda na pesi mbote c'est à dire biso to sala ka musique zelanga na kima na kin talaka à peine 9 ans ok 10 ans na kima pena bozana na mamande fois pembe mais 10 ans bon 10 ans les romki de 0 à 10 ans si bozana na mamande fois pembe mais mingi na okimela na kin so na sili na ndule na boulot auto na ngo na banduma ta banderole. Merci beaucoup Zagalo Likampa. En tout cas pour na yepé to kanga to retenir que Makamako kima so bozela kima na kin. To continue toujours na babi directeur artistique de Gino. Nga wama là où je vous dis Arlette Chimoun on a insisté depuis si ça ebi que non moi j'étais agressé. Nga zala agressé oh te bosolra bien na Gino akimi c'est pour ebi secret. Gino Dea. Gino bonjour. Bonjour, Dona. Boni. Kimia? Est-ce que vous savez au courant que non nga menacé pour na ko kima na yo? Te so elungia okima ezali c'est que ezali ya pona bango pona ngata. Yo kima ki? Te boni soko tali date ya arrivé à Zagalo bi à Pichen Kalombo ya ndemo na ngata. Ngana ya avant. Ya on a pena tout non pourquoi yo ya avant bango nyonso? Oui, en tout cas vraiment donc ngana ina problème à famille. J'avais perdu mon fils, mon dernier fils. À Sengara et pas boss Nabiso. Nabi boss en tout cas il faut na rejoindre ma famille nanga. À partir d'Italie na Sengara et non, il y a la France comme ça, ba libérer moi un peu. Ndi on a yakin. Mouvement son des Zahara donc ça vient bengi boss a epsinga que non. Longa na Italie, il y a France. Na zu mukenanga, na zu Air France na yakin. Et ce qui est sûr vraiment DAG non, ba lobi mai eninga na pambati. Mai ninga na ndenge nike no de Akimi na États-Unis de Akimi na ba concert mususu a participer te de Akimi. Sko ba rumeur wana ezala radio encore. Tant ba beta na Houston, po Houston ya kombo sika. Ngape na ebaika ngoka na à partir ya cours à géographie que Houston ezalaka. Sko Kalumba benga ngai singa ke no ba beta na Houston ngabi Houston ape ba beta. Donc na Arnaud mtabenga nguta à partir Atlanta. Arnaud benga singo no veto beta na Atlanta. Parce que ngasko na tala ba émission il y a chaque jour, il y a chaque dimanche na TV. Na ebina nguta Atlanta place ezalate. Arnaud benga veto beta na Atlanta. Donc ça va kombo moko ya sika. Parce que atela benga nga ba beta na Minneapolis. Walo benga nga ya mbomboka ni benga ngai. C'est beau beta qui presque partout hein. Walo benga na Washington. Pomboka na mboka bango nyoso bano benga nga. Zagalo nda benga na New York. Zagalo benga ba beta na New York. Donc faut mona ba kombo. Pitche na benga na Houston, atela benga na Atlanta. Arnaud benga nga so na Minneapolis. Walo benga na mboka mobo ba beta na cet état. Donc ce qui est sûr est que non. Mais ngana zayi na Paris, tant bango ba États-Unis, tant bango ba au vol. Jour ba au vol, deux jours après ngana équipe kin donc non c'est un bino bo pesa ba condoléances donc j'avais perdu mon fils donc États-Unis c'est un pays de rêve nangai mais avec Fali na ibiki na kenda na singa na zongai. Donc pour na DAG no botika mamwana enfin tembesili ka ndemo grand prix de Fala lobaki tembesili DAG no akimate ye to na siège awa na Kinshasa. Ba masa nangai Calvin Bazeka héritier Minimbu Fanny Bongende baebi bienvenue Yanga baebi Moussa Kansai boss
et puis mouvement donc tout y a un avion moko Moussa Kansai boss na bazara na nani na mutaba Versace na kim comme kim bon fait ba na Ansono c'est bon ba ina ba ipsinga kino ya donc mes condoléances ba ndanga tina suka na Eric Ndomba s'appelle masqué ba na yi bon ba ko tikanga na aéroport nini na Guindi les boss on va retikanga donc mais en tout cas vraiment ngai na ye na kini ba rumeur wana bon oui c'est le rumeur oui ba tu ba propager ba rumeur Rabanani Zayit Yenani kasi ye personne comme Yenani ye bon en fait je peux pas citer son nom parce que moni kande ba zagalo ba sentinelle moni pona ba tu mususu c'est la dino ye potanga comme sentinelle na hote vraiment ba baye te moni papa sentinelle na pesio ba salama trop moni Kingela Mboga bien. Moni juste après tant que bon aux États-Unis. Moni biso za raté que non so au Kembo kamo avant kende o sai makelele belé on ga no kena Angola un mois avant. Bat Angola on dit aux sa publicité Angola na kin. Na oti Mali dona. Est-ce que na epsa ki OK Mali? Té. Faire la publicité, il faut faire la publicité là au salinet moi image moko tindi ba malien kuna bon ba yebi kitoya si yo aussi la publicité na kino to ki Mali to ki Guinée ngana oti Guinée et un pays limitrophe na bisoté donc ça veut dire na azui vol na kiti na Maroc na ça 2 jours na Maroc après na ke Mali après na ke Guinée donc c'est comme ça qu'il faut marcher musique na bisoté comme au beba tellement trop soko bimika moi elo moi muke et puis au matin à 207 au côté banzela ya bâton au bimi au côté ba maïmo après on bete bambanga c'est pas bon. Juno merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah vraiment tout na nzembote. Mais ce qui est important c'est que notre ngato préciser non est-ce que kimi okimite comme o kimagité c'est que toujours matin à découvrir nzembo décortiquer on met des zéros na okimandeni nzembo nanga échantillon de ça succès. Babé ça la succès to bien si ça succès né. Ba meloma babé ça la succès té yo mom konze mo be ça succès té nande nango babé ça succès té batu nyonso babi bana poto babi nzembo jino eyebani té frère oyebi échantillon té moi ya lobi ayebi donc na sala nzembo échantillon na mba comme 01 Papi Chako le boss donc ça veut dire et pas na États-Unis lo pamba donc ça veut dire son a fâché le bidona na zui vol na ke Dallas. Tu sais qui est sûr na olugayo pour décortiquer nzembo wana. Ouais, pour décortiquer nzembo. Si ba na peso ba mbota trop petite équipe na bino mbote. Boss na bino na yeba komote na. Boss na biso ye aza trop muta sima mingi. Ba pe kombo na yata. Alinga te na loba kombo na ye. Yo ba dans Congo diaspora. Bon on a pesi boss ya Congo diaspora mbote en tout cas on a écouté ba journaliste non ba vraiment trop sympa. Na pesi pe Willy Zola mbote master nanga. Ya Willy. O abina na nini na original catalogue ba comme obenga original yo comme original candidat ya lobby donc nous sommes à la maison là que nous sommes en direct na série répétition en pleine répétition de tout ça bon et puis dona omoni batu pona batu nangina pesa ya ba devoir moni original wana lelo comme na ba 9 millions de vues frère bando bimisa ba single na yo na vie na autre frère talanga na misu yo so kuma ta na 3 de Gino to lobelango après frère bando ça ba single na so kuma na 9 millions de vues 9 millions j'ai bien dit 9 millions de vues donc ça veut dire 9 millions de vues frère original les a 9 millions de vues et là on a muki on sali et là ndenge mona original ba ko betango na nini to lo belango ba ko betango na nini wana ngate mona lo ba ko betango na nini oyo na nini to lo belango sima to lo belango sima to tiki yango na ta question na to tiki yango na to lo belango sima ndeko zonga ba terrain bondo yo salo bien donc merci beaucoup ande bon mona que notre en direct na série répétition anomanduma ba bo kimakite Anoma Dumaba Kimaki, Anoma Dumaba Kimaki poto. Mais à toi, on a déjà répétition. T'es à nous, Baba Kimaki na poto. Mais la comporte ma grande surprise, na yeb man à siège. Ton agent te fait pas ton son à la botte pas. Anoma Dumaba Yewana. Anoma Mbote. Mbote, bon yo. Yo salami balo bien sara moko. Ngaga ngamote. Ko akima na poto wana nani? Oga sango bongo. Do sango zaki bongo na mukimo babe arma kimi na poto. Te ngayo naza. Ngazonga ki. O soda.
Yo zongaki. Nazongaki déjà donc. Moninga yo place à rep, ton siège, tu répéter kala tote. Yo ke bamboka wana tout fallait abetaki na yo po betaki mozongi Pékin. Ouais, bamboka tout, nazaki na France, nazaki na Italie, nazaki na États-Unis d'Amérique. Donc nazaki wana do babal na chambre. Bal na chambre ebi, ba Shiro Chamala ebi, bal na chambre ebi, makambo tout donc il a pepele donc. Voilà quoi. Merci de confirmer que non Arnaud pas qui m'a quitté. Donc les lots vraiment mon ba rumeur wana que non yamba mission fali ba qui m'a quitté. S'il vous plaît, petit ba rumeur wana. Ah toi na Kinshasa na siège à répéter fali poupa. Ba tout nyonso mon ba on a interviewé presque tout le monde ba tout ba voyager qui. Alors ba rumeur wana et si là. So boluka ba rumeur mususu mais ba rumeur oh ici là déjà. Alors Arnaud, place où tu na ba États-Unis na ba Tunisie partout ba autant là yo. Moi 2-3 personnes moi dédicace. Ouais, mingi yena lo bagala kati ya mboka. Faire gagner la merveille. Il y a Irène Bopeti, Patrick Bachelor Mpaka, Yonde Tembet, Patou Kenge le Kaiser, Lorette Compresseur, Cyprien Anzolo, Feza RDC, Adelino Nema. On a batunanga na Paris quoi. Tant à Paris, to Telengana na bango, to Zalaza na bango. Donc Eric Ndomba s'appelle Masqué. Mbote bena batutu balinga ngai Arnaud Madouma, Nazali, Rosala Kaka. Donc voilà quoi. C'est Peli, merci beaucoup. Donc comme ninga yemora lo bagam pour te fali pour pabi singa na bosa na nanga moko hein c'est na bois qui ta sepelati désolé takos abi désolé ngape na piso mote désolé babi ka ne yemo lo baga fali pour lo baga non tembe sili en tout cas tembe pona ba rumeur et sila boluka ba rumeur musu na j'ai insisté sur le corona boluka ba rumeur musu o bogolobela mais ba rumeur kendo ba misa fali ba kimaki botikango alors c'est à vous et à Luka rumeur musu mais to sara toujours na to kiete to sara na c'est la répétition. Oui, qui a ma grande surprise à mon chef Paza. Dans les Kelinga, on s'attendait qu'il était un coup à peine un chef. Nous on est chef Paza. Et ça n'a bien ma case. Toujours à répondre à ceux qui s'attendent. Chef, bonjour. Ouais, bonjour. Naba Melomanio Sobalingangai, Nabalingaka, Mouvement Mobimba, surtout président Nangai El Cap des toutes des Colesseo. 3 fois Hassel, juge des stars. Merci. Mais chef, plutôt ban la peine de côté de ma solango. Je te dis que ceux qui s'attendent parce que la rumeur est qui tourne en comprendre dans l'autre tourne. Pour un habit que non, chef à télé, à Tikala qui na poto à Kimaki. Mais il y a un monde sur un siège à Wandengeni. Ouais, na Kimaki, c'est vrai, mais na Kimaki côté Tozala, il pona ya siko na Kini quoi. Et babino Okimaki na poto. Ah, c'est-à-dire na longwe a na Kimi na poto, kasi mbango na Kimaki na poto pona okende. Mbango ngo yango siko na Kimi kuna pona zonga. Non, chef Atelabi, ce Okima, c'est Okima de Awa, pas qu'il ne kuna, mais Okima kunate, pas qu'il ne soit plus. Mais en vrai, ça qui moment où et bonga qui base na Kima, et si le cas, ngai nazana ka muto nazo sala ka musana ngai. Toujours soif de servir nos téléspectateurs, bateau bata la biso soif toujours parce que biso est toujours en actualité. Alors, ton interview va te belé bo qui ba onyo so ba o ba kinaki poto ba on tout ba lobby qui ba kimité. To ceux qui c'est ce qu'on a chef à télé enfin. Donc pour la chef à télé to kanga pe to tchana mitu na biso ki non. Ceux qui to luka ba rumeur mususu pour la chef à télé. To lobela ba rumeur mususu mais ba rumeur a ko kima. Chef à télé habité ça bongo bien ça bongo. Ouais, eza ndenge wana na confirmer ko yebisa batuke. Ba oyo ta musu balinga ngai te balingi na kata ta musu carrière na ngai nde ba balingaki na kima pona ba oyo balinga misala na ngai na salaka na ba préféré te bazanga ngai na tamo boye po ezana batu pe bachela motema lelo ta musu batikala na poto ta musu ba mona na te mais ngai nazana na makasi nazana na espoir pona carrière na ngai naza donc bazela na bango na ba faire ndenge wana te quoi. Non, tante Sanga Marie-Louise Akumu, Marie-Louise Abi, naibisa chef à télé, pardon, vraiment, autant qu'il a eu comme un sentinelle na yo. Sentinelle na yo, comme on est parce que vous me non, sentinelle, au tika qui peut battre là, le pango. Tant que vous abi, pardon, matangele comme sentinelle na. Ouais, sentinelle na nga lingaza na un peu anonyme, pour na loba combo na emi kolezo ya. Solo. Hier, ça a besoin, ça moi, ceux qui coquina foot à imbon na ye. Ça leur a plaisir. Ce ngana koko foot à te pour ba dépense l'équipe belé. Céline Mouessange a fait ça aux États-Unis et yé a fait si a fouti na pesi. To Nathalie kuna Georgine Mikala a fait si to Aimé Makumbu batinda na bango po na lo baté po baza ebelé o basala ngo ba di Pépé Ngouissani les beaux garçons de London ba Nadège Zola Sentelama donc arrobase batinda na bango c'est bon.
Merci beaucoup chef Atelier pour la confirmation. On a confirmé que nyonso que okimate pour okimate tant il fallait okima raté en tout cas batika ba rêve okima wana. Alors place au outil na ba États-Unis partout dans le monde place au outil na ba au moins 3-4 personnes. Ouais, merci pour na batunyoso ba yambaki biso très bien na 001 wana et ça linga plaisir makasi po bozaki na soif to apesa ki bino na ebike pour te dévoiler te na ebike tozoya ici mukasa ba côté ya salon de coiffure na mara wana na ebike bo na France Diesola na ebike de temps en temps tozalaka pour na robosa na te Freddy Photo Jérémy Samakuta et bongo sko na ngola Big Boss Mukolo Nguma Mukolo Bowa ya Mulai boye Joan Ondombele Bibliothèque Internationale Joan Ondombele Bibliothèque Internationale Pépé Chaga mais na okama botu ninga masolo obligation du jour te vraiment donc c'est un peu dans le chef en tout cas nabi yesko ndo pesa nga journée na ya poto décortiquer loko wana manto banda mana phrase ali boso tina phrase suka to décortiquer yango vraiment voilà déjà eza nango rendez-vous déjà prise donc eza nango kitoko koleka nango kame pobo debo nde sala bino plaisir Françoise Mavoela ya Kija Beko pe Sylvie Mavoela Atana mampeshe kokanisa vina yo moto na linga cerveau ezo rappelenga ke na bosani obligation du jour ozali na pouvoir ya kolobisa baye bapimeli mongongo nazangi mongongo akoyebisa yo ke na lingaka yo Pepe Chaga oh mi pimeli misu Julia pamona kolela nanga ite Julia oyebike nazapisi nanzela Martin Péché pona zaye comme il faut na lela encore pona zaye comme il faut na pleurer lisusu hey Julia de Luxembourg plaisir à vie d'amour vitesse na yona merci beaucoup Chief Wabi on est ça bavangu parce que nze mwana toko décortiquer yango kana na première termino que na ko bana na phrase ali boso tina phrase ya soka nze mwana toko décortiquer on bozongo pika na Congo diaspora toujours en actualité bangonde tembe ne silia chef merci beaucoup. Ouais, na sepeli makasi mais ndeka bo sepela nangaka wana bo continuer to sepela ensemble et ça la plaisir pour na ebike liboso na ngai eza kutina ba mystère ya osakana te o il faut na expérimenter na banzoto abatu na ba sentiment abatu quoi nde na sala kibino na oxygène nde na sala kibino na Anissa Anissa ye Roma yo komisa ngalukula mwana moki alelaka biscuit bonbon chocolat dombote na vienanga Ange Nkunku Mantiama oya mama Adrienne Maziku takos merci beaucoup balobi je mène en bonda bozalami balobo zaka moko ka moko mona asko o akimaki na putane zaine te wana akima na poto ba masa nde ba misatu nde batikala na poto ba masa batikala na poto ba comprenaka GT ba ba essayer poto suki na France poto yatina ba États-Unis après États-Unis zalola ouais c'est na bishumen des ans mais a confirmé ba confirmer na kin ki shumen akimi na poto kolo mouvement pena ko kima kolo mouvement ngana kolo mouvement kima na poto te ngana banda cop kolo mouvement kima pena simba te bana kin bana poto bana Suisse bana États-Unis Arlette na Suisse omoni mutu na Shumen abia kimite ya kolo mouvement ko kimate alors Shumen to confirmer que na kimate ya solo place au wuti kuna na États-Unis par nabi ko tamboli fort boli maraviante te za oza ba fruit ba original ba fruit ba fringa tete ba fruit ba Nissa ba fruit ba Michel ba fruit ba Liputa ba fruit ba blog no stobeta ba fruit non pe ba retomber nango ya on toti ba États-Unis on toti ba France on est à tour pas pour la répétition après répétition en France il y a monté aux États-Unis Arlette nani Arlette Chimoun en Suisse réponse non yango merci beaucoup na CP maintenant so ba na kuna alors place outi ba na moi ba dédicace mingi na bandaka na massa na tout Europe et puis na massa na Amérique
et puis nos camarades nanga mingi ya basi ba Vincent Basele ba Joël Ndola ba Kati Mwanga ba Pichuna Gampo ba Odette Lesa kota ba di ba Patrick Mubenga na Bouche après ba Dani Chin ba masalanga o ba base o ba salaka na Bondi na Paris ba masalanga ba Yves Pella ba Jean-Paul ba Trezeguet et puis Mohamed Dongo et puis Soleil Sosa na Suisse Milan chemin na Mbondayo et puis miko na okeka mbangu no bila CV moi CV miko faut beta ba CV moi CV nanga ba bi CV no meza ko vimba CV nanga leke ba leader mon sus bon na passeport no combien de cachet na 7 passeport natambo nango te na ba mission mon sus no la ça va 7 passeport natambo na merci beaucoup chemin na mona merci beaucoup et ça to confirmer que non okima quitté na poto ah toi na siège à répétition de semaine azali place de sala ba original yango place de sala rabanisa place de sala raba Michel place de sala ba double clic yango ndako patron na biso o asombela biso les seuls patrons et puis mikoto bel kama passion alimentaire ba leader msuko otinda ba mission na bango bazwe ba okota avant otinda mission na poto afinga leader mu ba all aksanzela mi contrôler na nous otambola OK na poto OK renouveler doc ba bengani yo na préfecture leader mo boy lettre ne comme banana F ba bengani yo na préfecture mais fallait pas comme banana F tingana bi leader moko lettre banana F alingolanda F moko oya banda komba ba F on prend na bana ba internet ba mail ba comprendre ana pour ma passion alimentaire et puis ana pour ma VIP et puis afanda na économie patron nga fali afanda na VIP bazan ndenge moko te soko tinda na miseni ba lobaka ami contrôler po vie na eza étalé jeton na oya kino renouveler doc ça na 100D jeton oya 103 ele na mutamona ki amatinda ba miseba finga na télé ami tala ndenge zo tambola po eza na ba résultat bien quoi. Merci beaucoup. Conseil na PC. Merci beaucoup chemin na mbonda avec PC conseil na leader wana ado finga leader na Junior Botou quoi ya ko promettre na bana poto bana Suisse ba mukilomba ke après mission oyo émission musunga na zotinda eza to décortiquer nzembo na ye ah yebisa bango ke non okopesa ngata poto décortiquer mission na yebisa bango si en tout cas vraiment bana poto ne bola nanga na peso d'abord bambote et belé États-Unis partout France Belgique Londres par-ci par-là bino tout ça émission mobimba vraiment na grand porte donnant poto décortiquer kunga nanga au poisson d'avril. C'est pas yo kangata mamuki. Meilleure chanson de l'année quoi. C'est pas yo kangata mamuki. Avant goût. Bon attends avant goût. Vraiment. Ba master bazo kimanga poete monanga oyo etachete bisengo na bango Prince Tukuzu nazana orphelina ya bolingo na yo ba docteur ya la mbazo dongola ngai kaka yondo kokiko adopté mon bébé bolingo na ngai koto ba balinga trop papa longola ka jamais chapeau na ye liboso ba konzi ya mokili oyo mais c'est simple quoi faire nazwa privilège ya kolongolisa papa chapeau na ye memanga yo bisika nyonso yolingi kumbanga yo memanga yo mema boss mama viche so ketchup naza yuma te pona bolingo na yo naza yuma te donc voilà alobi toko décortiquer ngo boroyo kango pena et bande tisuka na gampote Junior Botuka boroyo kango merci beaucoup Junior merci gampote de la pesa ba ba salam bata poto so ba landa ba vina ngwa ba kili Charleston ba zola nanga ba Nicolas Ndindodi ba Prince Tokozo ba tolora ba Chico Zikianda ba vina nga Paul Kafuka na États-Unis ba zolanda en tout cas bino tout ba salam trop. Est-ce qu'on a un message moi oui ça Freddy Chimouna na Judy Garla babi babis na féliciter on dit moi vraiment ba recevoir on a monté maman. En tout cas merci na bango merci vraiment merci beaucoup. C'est peli. Merci beaucoup les camions sur les bandeli pe na sukanango to bon na tisiko na zaka na siège à répétition. Au moni bango nyonso c'est-à-dire que non aucune personne a tikalaki na poto c'est leur bango. Alors ba rumeur wana et si là nako préfère que no ba rumeur wana et si là ba rumeur et si là que no ba misa fali ba kimaki boté ba rumeur wana et si là boluka ba rumeur mususu pona fali. Alors ngana bino rendez-vous ça presque chaque jour au bozu yango lobby bozo sur le mususu toujours à la page actualité so boki rumeur mo boy côté kuna comme tout ça noté côté maman au monde nango vraiment l'information parce que la rumeur au boyo ka kuna za ba rumeur au monde que non au monde que oui on reçoit vraiment normal lobby ngana liboso caméra et bon azasi ma caméra
Abel bangonde teme mono saninga swag Abel, merci beaucoup à yo Abel saninga qui toque makasi, merci beaucoup. À la prochaine. Jérémy Pire Petit, ya Abel, merci beaucoup. Après des millions de vidéos mises en ligne, Diaspo RDC vous offre un tout nouveau service de location des caméras, des matériels d'éclairage, des sons et un fond vert pour la réalisation de vos émissions en HD. Mais aussi la couverture de vos mariages, la réalisation de vos séries télévisées, vos clips et toutes sortes des émissions et reportages. Vous aimez la qualité? Contactez Diaspo RDC au plus 243 81 40 47 978. Je répète, plus 243 81 40 47 978. Diaspo RDC, ensemble de communautés congolaises dispersées à travers le monde.